bon ça va deal ça se comprendre ba deal nazomona kutu conseil na opesa bango te poza stratégie musicale na banza bakutana na coin ba ebinde ni ba sololara musique ça na ba polémique nango quoi, ce sont des frères et le roka na omona ki bazo émerger bien se comprendre donc bazo bagarrer place ba otiti lelo donc rien à dire quoi, mais quelquefois ba artiste ba rana bon na problème ti mais ça la mingi ne public quoi entourera bango mutela ba ba problème et batala mingi carrière na bango quoi, batala mingi carrière na bango pour bambiaka na baza quoi, bambiaka o bazali kolo na bango o nga na robando lobela baza je comprends mais baza ba jeune lelo oyo ke ça va quoi, na oka disque à des prix na oka ngo bien se comprendre na yoka disque à Fabrigaz azobeta beta na yoka ngo bien donc rien à conseiller quoi, ba continuer ka so guerre ba bundaka na guerre pour musique et église. Mais sans les savoir, nous moni les loba petit musu babimi les loba comme beta musique anzala. Musique anzala c'est-à-dire. Merci pour tenir la musique anzala, ça veut dire quoi? Musique anzala ce que tu côté ce qu'on a source à ma solongo pour te développer. Vous comprenez? Musique anzala lingo loba ni nigeno on va na parler na yo, ozangelo ko lia, abengo concert mo ezakuna. Ki obeta ba peso cachete. OK beta ozolingo dépendre na ba mbongo ya batu na podium. Public na ba fan balinga ngai to s'abonner na site oyo kini ya bana kini hein, donc to zonga pena na indusa kini ya bana kini peselengi hein, sentir que non vrai Joe drummer moi ya bogar aleki na kini ya bana kini et kini ya bana kini se comprendre kini ya bana kini balobi abonnez-vous se comprendre Yannick Wenge balobi zo beta chicote toujours vote ya bino nga comme na ngai numéro pour s'abonner na chaîne na bino kini ya bana kini balobi bana tout ya mokili mobimba ba oyo balingaka Zumba yo journaliste l'équipe on a balobi bo s'abonner na kini ya bana kini kini ya bana kini la site oyo esala makambo bien oyo koluka luka zoom koluka zoom koluka ngadi susu musika susu te koluka ngala ba site amiki te luka ngana site oyo esalaka makambo bien oyo pesa ba information tout. Bonjour mesdames et messieurs, très chers amis abonnés internet, Minombo Sabonana www.kiniabanakin, Minombo Sabonaka massivement, on a pu Minombo Tescanio Sobozwami avec votre humble servante Dina Kazis Yeyo, Lelo Ayambeli Bino, Monsieur Mounene Yadjobour, il va se présenter. Bonjour. Bonjour Dina Kazis. Yobatala vraiment quoi, on moni na 8 ans, ya Rosala non na ministre. En tout cas, bonjour on a ba téléspectateurs tout le quoi. Donc c'est ça quoi. Merci, à ma droite, j'ai mon invité, il va se présenter. Bonjour. Ouais, Dina, bonjour. On s'appelle vraiment Rosana plateau na yo. Et puis bonjour na ba téléspectateurs, nous sommes bazolanda ndabiso. Donc quand on est masolé à la rame. Donc, tu as rappelé tous les écrantés, mais l'autre monde a ni poto lobela. Merci beaucoup. Abara. Ibisabisonano Abara. Ton vrai nom, le vrai nom d'Abara, c'est? Non, mon vrai nom c'est Noël. Moi, j'ai le 25 décembre. Et mon prénom c'est Noël. Donc, Noël quoi. Noël lit quoi. Donc, garçon moral lokele quoi. Moussouela Gisangani. Noël lit quoi. Donc ça, Likwa c'est le nom de ma famille et Noël c'est mon prénom quoi. Donc mais Abara ils ont comme public et pessinga quoi. Donc comme public et pessinga à partir ya Maramo tout ça là, si ya Abara quoi. Donc mon peuple là Abara. Abara ibisa biso batu bazota la biso lelo bangba yeba Abara obanda musique na Djobour. La passe à Djobour, tout banda musique depuis Kinshasa. Non, musique non banzango déjà banakala. Son pan musique eza bina et loro donc auto bandango kala. Mana année apostolique premièrement quoi. Donc église peut s'en baptême mais année apostolique. Déjà na nio to bande royemba tonto il sur na quartier pour na robeta bina masole belete. Na sala déjà frappe chic kala. Vous comprenez frappe chic na sala mouvement ya kala. Lelo déjà 23 ans déjà quoi. Ils ont prendre ba disque ça et ça ressemble à ils ont prendre donc banda Congo Lubumbashi
Lubumbashi, na Kebambushimai, sans comprendre. Donc c'est ça quoi. Si l'autre en Afrique du Sud, nae en Afrique du Sud, na bandi carrière. En plein temps peneuse avec combattant les musique beta nambogo tu sais quoi ya rappelé le banyu comme belé ba e musu pas comprendre tu sais pour nam tarana tanaï mais to bandi bina marambo vraiment donc 2013 déjà c'est na côté mbogo yo on prend to bandi public et bi marambo tout ça là rien à dire quoi rien à dire nous moni peut na salama au monake abara partout abara et ça na musique ya na boulot musu donc rien que la musique quoi. Donc c'est ça. Abarako Noël quoi pitele biso parcours musical. Bon, parcours musical na ngana na biso getse église. To zongi to bando e momoni musique na kine zarage, nga surtout na za voisin 20 mai. Nous allons prendre voisin 20 mai, tout ça libre orchestre na ba master, tout consort. Tinara on s'est décidé pour déjà partir à Bakin, bon, to linga lobela marambo troté pour bato baebi. Déjà na bakaou kanaki voisin 20 mai petit séminaire petit bateau ils allaient parler na bando ya mbamisi belé na zaki déjà na orchestre on prend na vivre trop leader banda Congo Abarako yolobe vivre trop leader mais pendant que à un moment aux ara na Melody City Abarako ozara musicien ya Melody City. Ngana ebisa na makambo sozolo bango dina kazis na nenga fote yoza journaliste tango zo prêter serment na makambo moko boye il faut lo barango po yo yebi makambo soloba soro yebi angote eza nziro zalate on prend leader na Melody City tango na obeta na musique na mboko yaza ye guitariste abetara na yo street na coin de l'arrêt abetara guitare abetela ba titi abetela ba Yuri Chencheko on prend azaki no guitariste on prend comment on a reconnu na Melody City et ba musicien ba na Melody City la plupart au bazan na tozu 8 munzeke tozu Fabrice on prend ba Domingo on prend ba Pati Sente ba Porsche banani presque ba musicien nyonso na ba wuti pa bara nazala na bango na banda kobeta na bango musique déjà on comprend ya makambo kosamba te soko zobeta masolo na nenga jobu rien na ebité pour lelo soki neni bon na ebité on comprend mais biso to ba doyen auto formé ba te belé on comprend mais ah oui balandi yakini abana kin babi les propos tenus par mon invité n'engage que lui babi abara aboy naye abara alobi ye abotama leader abara ba question za yanga ba réponse nde ayo abara nanu na pesi au micro te abara nanu na pesi au micro te abara nanu na pesi au micro te vous comprenez comment si nanga na fâché pone na bo déjà na comme un esprit ya fâché vous comprenez ngandenge na za bo na ebité orchestre no zobeta no lisolo zo orchestre nini ba abonné ya kini abana kin babi abara yeyo akomi déjà ko fâché biso to yaka pona ko silikisa ba langa nzembo po babimisa oyo eza na kati ya motema na bango abara asiliki makasi alobi atikala kozala musicien ya Melody City te ça n'engage que lui na pesi batu nyonso ya Melody City mbote masolo ba miki ya ba orchestre na te soyinga na za so comprendre peu ya dimension masolo to betati abara eza plateau nanga te na normalité mais ngai isko ba question na rotuna ngango te pour nena bo no kovanda te pour na betaka masolo moko boye so neni te so to ba to souffrir na musique donc so to na mboko to beta musique au sentir makete combattre zo boya musique beta mais biso to teli bende to beti lelo to pesi ba to belé sentiment ya masolo vous comprendre donc ça babone ki na bana ki na moni abara asiliki makasi le temps to pesi temps à souffler un peu to baluki na ngambu na nga oyo bonjour papa vous chérie ndeni ko ma question za nga ba réponse nde ayo veni na ba question na merci ebisa biso tu es musicien ozo œuvrer wapi na joko nga za artiste na mboka oyo na ye na mboka oyo donc ti omoni na ye nga na leka na plateau te na ye nde mpona expliquer ba faux drummer na ba faux musicien oh ba faux drummer donc ça veut dire yo nde de best oh mais bon nous va kutinga na mboka tu es bien modé bango. Donc le fait que bakutio na mboko ça veut dire que yango ndezo sa ke expérience na yo eza koleka bango te expérience na ngai eza te ke koleka bango mais eza na musala ndezo lakisa ke non na leka bango
musala na ngai Pinocchio Baby Brown bato bayebi drummer abetaka drum bien po ba petit wana tunga na yambi bango d'ailleurs na benga bango na ba petit a drummer wana tuna benga ba petit kuna makambu baati. Les propos tenus par mon invité n'engagent que lui, Dina Kazisi, humble servante Nabino, Nazongeli Abara, parce que tout comme qui est malin, ko chute na fa émission na biso Abara. To beta na ma solo mususu parce que toza awa pona ko beta ndi ma solo ya musique. Yebisa ngai et tant que musicien makamezo le cas entre fabricants na dépliqué au salon. Ah bon ça ba dilt se comprendre ba dilt nazomona kutu conseil na opesa bango te poza stratégie musicale na banza bakutana na coin ba yebi ndeni ba sololara musique ça na ba polémique nango quoi, ce sont des frères et l'oroka na omona ki bazo émerger bien se comprendre donc bazo bagarrer place ba otiti lelo donc rien à dire quoi, mais quelquefois ba artiste ba rana bon problème ti mais ça la mingi ne public quoi entourera bango mutela bango ba problème et batala mingi carrière na bango quoi, batala mingi carrière na bango po bambiaka na baza quoi, bambiaka o baza likolo na bango o nga na robando lobela baza so comprendre mais baza ba jeune lelo oyo ke ça va quoi, na oka disque des prix na oka ngo bien so comprendre na yoka disque à Fabrigaz azobeta beta na yoka ngo bien donc rien à conseiller quoi, ba continuer ka so guerre ba bundaka na guerre pour musique et église. Conseil aux opérations bango za ba bundaka na. Sorti ba bundana nzoto te guerre za guerre. Donc ce guerre y guerre. So comprendre musique za makambo guerre mais ba se respecter to boya musique to suka na musique. Toko tate na ba foyer, toko ta na ba so comprendre donc c'est un peu ça quoi, mais ceux qui guerrier mais ba rande ni ba kosala masolo. So comprendre. Donc c'est ça. Merci Noël Likwa, autrement dit Abara, merci Toyo Kyo. J'espère que Fabrigas et des plics qui conseillent Abara, Babi Bo Bundaka se guerrier, Bo Bundi Nango donc Bo Silisiango, Nazongi Koto Nabi Mokonza Badrumer. Ah, yo 3 étoiles. Bon, il y a des drummer, des musiciens héritiers, des pour les artistes, des collègues, des conseils pour prodiguer des musiciens. Des conseils, c'est non, mon parcours est à Moulay. Ouais, tout le monde appelle le Bacheta, Bafali pour pas que je salaire passant, Balunga Pena quartier latin. Donc, Moutounias aux Alara la maître, les ateliers non sont dans la barre, non, tika la barre. Vous comprenez? Et non, so Nazara na boss nangana non tika la kana boss nangana. Obino ba musicien bozalara, ce boza placement pour sentir que succès commis au comment le capot que ça oyayo. Te musique est non succès te. Pour succès on a des obo ma vie biso mo ka ba musicien. Mais sans le savoir, endo moni le ba petit musu ba bimi le lo ba ko beta musique anzala. Musique anzala c'est-à-dire. Merci pour tenir la musique anzala, ça veut dire quoi? Musique anzala ce que tu côté ce qu'on a source ma solo pour te développer. Vous comprenez? Musique anzala lingo lo bani nigeno o va na parler na yo, ozangelo ko lia, abengo concert mo za kuna. Ki obeta ba peso cachete. Ok beta ozolingo dépendre na ba mbongo ya batu na podium. Mais bino bobeta musique non a mona te place pour bimisa album, mais bobeta toujours musique interprétation. Oh. Mais ce que le bibongo na kama fort to na jobora biso beta ba disque. So beti disque na génération petit Jésus. Ya venanga que je salaire passant de holo. Venanga couloir ba telema kuna na couloir place ba pecho na msoma telema ba mandia ba senga ba pecho mike. Vous comprenez? Biso beta disque, pito beti ba disque. Vous comprenez? Les problèmes les années na jobu pour ba tomité mama be bazali. Ba vi muso bandoki bazali. Les propos tenus par mon invité n'engagent que lui. Bana WW Banakin Bozo sentir ambiance dans un plateau. Abara Koibabi, musicien. Faut ça il a absolument lourd mot pour comprendre que tu y ambi Abara na. Oyanga nzoto emisana na makambo te. Dina kazi solingo komisanga lokola mwana bebe. Sepo ya bolingo nga na pesa yo Kanisa nanu malobo zalaka kolobela ngai. Et pourtant zalaka koloba tokovanda na yo kino liwa.
tovanda na biso lokola papa na mama yeye nini nga nasala te mpo na yo nini nga nadefa te mpo na yo nalala libanda abarakoi babia barakoi na ndenge foti makambo lobi ya badiske na regrette fort abarakoi okoregrete nde nini parce que Dina Kazis azalaka na Djobour et mingi na baconcert na bino ebetamaka toujours musique interprétation abarakoi neti yo obeta mingi musique awera te mais normalement Dina Kazis makambo wana ndenge eza wana balobi ke musique interprétée premièrement vous comprendre et tozobeta badisque le problème où eza que te bato ya promouvoir musique tozobete eyati même ce totali na Congo il y a un orchestre belé vous comprendre mais il y a peu d'orchestres au bazo émerger vous comprendre pourquoi tous na ba producteur te tous na ba sponsor ya malamu te au bako bimisa masolo ke masolo ezala likolo donc ça veut dire abara lingai bisa biso que na Djobour ba sponsor bazate. Non, mais c'est vrai, même na Congo, tout producteur a ananti. Et parce qu'on a Djoboura, baninde, tout ça, producteur a Rosalanani. Vous comprenez, tout ça, na babatu, oh, bazo appuyer biso, tout le monde a bouquet Dragon City, ça, wana. Pour bangon, bassiste arabiso. Vous comprenez, bamasa, amso, babeta, effet. Vous comprenez, bangon, bassiste arabiso. Nous avons des gens particuliers, oh, bazo, linga musique. Vous comprenez, vous comprenez, donc, il y a un quoi. Donc, à part ça, qui était production, vous comprenez, production, exacte. Production zate ba disque le lwa nzembo na beta to beta ambanda na beta nzembo a Joaleng vous comprenez ya ba nzembo beta mais na suka film comme on a été tellement mutu aza na sens ya qualité ya production te il sera un peu limité na banzo comme on a ba disque suka na rata baka na ba pala ba fanatique ils ont que ne musique te moi je suis musicien et j'ai pas les possibilités on a côté ça pour na banda rosala ba clip na banda promouvoir œuvre na ngai donc c'est le ko bino il faut beta c'était surtout ba journaliste toujours faire appel na ba producteur vous comprendre bateau ba oki ba nini il faut ba support ma solo vous comprendre même temps que tu as qui Djobour et nan nenge Djobour eza lelo vous comprendre na biso que te shit eza makasi vous comprenez shit eza makasi nous les obeta malisu te ba ministre belé ba vivre quand impolitesse vous comprenez ba ministre ba komi ba mandia biso pe ba pa les propos tenus par Abara n'engage qu'Abara Abara ma musique Abara et ça la bino bien ba musicien tant polémique et ça la maka et ça la bino te moi je suis pas na polémique nga vivra na polémique te nga na vivra na œuvre na ngai nga na mboka oyo ayebi Abara oyo ayebi soro yebi te aloko la nga soro yebi te bako mono nyukam biso beti banduli na bamboko oyo tozwi bakwa na bamboko oyo ya makasi so comprendre tofani prêtre nini ayebi Abara te so comprendre donc to beti musique na façon examen conjoncture so comprendre nde to vivre na bamboka libanda lelo yango so mona lelo so comprendre que to ekomi moi so comprendre babaro so beti selsuma solo vraiment ndenge bano beti libusu ezati vous comprenez alors toujours faire appel vous comprenez surtout Dragon City Nive Bosenge balobi ke bino boko tika bisote Giscard Masuku vous comprenez telara donc Joël balobi mobale ngambe boko tika Abara na batunion so otangi ti jusque là aux cas sponsor ti na batunion so otangi la biso non mais bango baza ko tout plus que sponsor faut ba sponsor bazo monana te vous comprenez les leçons to futa ba pour ani ba koti au studio. Non, mais studio, c'est non le bagage studio, tu okota oh, Dina Kazis, moi j'ai des chansons. Vous comprenez? Tu okota on a ba œuvre, na aide na bango. Vous comprenez? Et ça pas baza ba producteur ti, mais ce qu'il fait pour na biso. Vous comprenez? Et ça plus que na banza production. Et ça bango bazo fournir biso, bazo assister biso na ba concert. Vous comprenez? Mon vieux coach casse place à ça. Vous comprenez? Papa m'a pas ça. Mobile la Solange Mboyo. Place à ça, vio ba osimba biso ke lelo mona bara kabimise la bara Mercedes a bara zoa Mercedes namboko. Merci Noël Likwa autrement dit Abara papa toke na ngamuna yo yebisa biso Fabregas na déplique na imba selon yo obinini Fabregas na déplique nani imba bien Dina makambo oyo zoluka oyo dozo tunanga ba Fabregas dozo tunanga bani yo tunanga noni makambo ba Djobour
Fabregas na déplique nanya yembaka bien. Baza ba musicien. Bon, on baza ba musicien, ba yembaka bien, bango tout ba yembaka bien, parcours na bango eza nango bien. Parce qu'on prend encore boya nanga mutu mawati. C'est moi tout nanga lora mutu loro la masananga leader mabiala. Tout nanga lora ya Noël. Les propos tenus par mon invité n'engagent que lui Abara. Yebisa biso Abara message ni ozo lancé na batu nyonso ya mbongo ya Djobour. Pour le bique bazo sponsoriser binoté message ni on lancé na bango. Non, tu vois, Moutambongo Rosala Moutambongo. Mais producteur à producteur, pour producteur, production et ça pena domaine ya moutou quoi. On prendre toko forcer bangote ba comme ba producteur, mais toujours faire appel na bateau bako comme ba producteur. On prendre bas s'engager na banda na production. On prendre mais bateau nyon surtout bazo soutenir biso en tout cas. Premièrement on senga merci. On prendre na ba tout nyon surtout au ba ra assister biso na ba festivité na biso. On prendre en tout cas batika bisoté. On prend batika bisoté, basala toujours à côté na biso. Bayoka quand même kolela na biso. On prend pour le rôle na biso ngana betarandoulé, namboro sandoulé na biso que faut. Donc Sambino m'a plein. On prend mais tout ça faire appel vraiment na ba producteur et même bino mais on peut ba journaliste ndenge ça pour bet la biso vraiment tout ka porte. On prend pour talent ko ça là mais ce talent ça ce ba promouvoir en entier na biso que c'est faux. On prend ce ba promouvoir en entier na biso faux. Maramwane banda déjà na mboka na biso. Banda na tangwa na tilelo. On prend production pina ezamwa mobolo. On prend talara na mboka na biso to na industrie te sala rata CD. Abara koi to komo ke malembe na suka émission na biso Abara message ni pour lancer na ba fan na yo na batu nyonso balingara Noël li quoi autrement dit Abara koi. En tout cas on va continuer toujours kolinganga. Ça porte toujours Jézala bien en tout cas na o déjà basalara na osenga vraiment merci na osenga merci beaucoup na o déjà basalaka donc na habité au na roloba on prendre ce lelo naza eza pour na bango on prendre en plus nazo remercier toujours ba musiciens oyo tosalaka na bango on prendre ba ABC Bazali ABC Bazali Porschaza ba Wits Munzeke on prend Baby Brown Koutou Nangolo Baté pour donc de tous les jours Trésor Mabia la place Saza on prend Hardy nazopi ça Master Nangai on a le babna qui ana Master famille ezali Tom Skodia on prend Master Nanga Tom place Saza donc par Mobali à Fatou on prendre donc en tout cas fanatique vraiment au basé belé c'est dans le bina banda prononcer à eza vraiment trop quoi on prendre donc vos collègues ne héritent. Non, place à ça, ça va bien. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. C'est tout ça, tout ça, on prend. J'ai jamais eu de problème avec lui. Tout ça va bien. À ce émerger dans groupe d'accompagnement Zali. On prend pour n'importe orchestre Zalarati. On prend biso zoratan air moubo ça l'orchestre mais rien. Na mon on peut tout passer. On prend des alaraba groupe d'accompagnement. Ba masana tout, ils ont masto biso to zote tout ça na ban, to bando ekulisa bango musique, la musique ti. On prend na kuta ba Porsche, abetaka déjà musique na Congo, na vana na masana nga ba Tom Skodia. On prend au massa bisinga ke masana lingu ki leader te, yo zora charge na yo. Merci Abara to komo chuter. Malembe to komo chuter. Baby Brown. Ba binini message ni opesa ba fan. Les messages zaragé non nazo sepelate pour na ba musicien to comme ba mandia pourquoi musicien oza mwasi oza bana na ndako yozo comme mandia pour na nini ezo simbati to beta musique na ba norme ozo singa to sala musique ndi o sala biso to évoluer donc nazo lancer pena message wana na ba musicien et au moment nazo pesa donc nazo féliciter masala ngai leader Trésor Mabia la que je serai encore en passant. Donc on a sepelé la charisme nae azana orgueillité donc au monde était que non aye pas bête musique mo fele to pas ça la biloko moko boité za la raté parce qu'on prend au monde dina ezana lo mo bolinga na ngana biso que non ngana brown na tangi na mboko ngana na mboko donc mandefu minga na mboka oyo so na bi na ko sanga na ngati na ba mission na loba na nga vérité na biti musique na Congo ti. Merci Baby Brown. Merci. Plateau eza yanga Baby Brown. Plateau eza yangai.
Bon, ok, na pesio. Moi tango ya mingai, nga leka na télévision ti. Nga leka na télévision ti. Moi tango ya mingai, nazo ngani na solo, na faire voir bat ba comprendre. Vous comprenez? Na pesio. Nazo faire voir bat ba comprendre. Musicien moni mboka oyo, ya loka soki na Paris, okuta ba Gibson bakenda boulot. Okuta ba Soleil bakenda misala. Okuta ba Venanga Emile Alias bakenda ba boulot. Vous comprenez? Musique ya teke no telemi na kwa mbo po yo bando senga. Ti, eza mabe. Yo mona telemi na biloko mo boyo to beta musique ya sentimati. Autant otiki mwasi na palais, obimi okebeta ndule. Yo faut mbongo ba peso caché. Ya teke yo beta musique mo boyo fili. Ou yo mona so boya ba faux doumer wana tout. Vous comprenez? Na so boya ba faux doumer wana tout po ba ebi non mambuti. Konga na yemboka oyo atongo, nga na beteli Emile Alias, Domingo Ebi, na beteli JDT na mboka oyo, tomie na mboka oyo. Vous comprenez? Na beteli ba mission ebele ba na beteli pe na manda chance na mboka oyo. Vous comprenez? Na beti na frappe chic et pas fait na nga la bara. Na tawana bango na basala ba mouvementi. Basala ti. Vous comprenez? Basala ti. Na moni ba binzambe nzambe moko yo moni lokale lo torongo la kino, tozonga na PC, moi sérieux. Ba pasteur bolimbisa moni kino église comme na coin, église comme na coin. Tout ça. Vous comprenez? Tozonga na makambu. Sikoyo bato biso tokuti na mboka oyo loka banka ba vie na biso ndi bato bazo faire kokota biso ba mbriema eza propriété te petit sango betarara ba pesa bino mongo et puis lelo musique comme musique ya kitunga musique na jobo ezaka ya kitunga ti bozonga musique na jobo ezaka ya kitunga ti et comme bongo beta musique boche kitunga ba bimbongo boke na sima bosangisi mbongo pona suka bokabola Ils ont condamné Bakolo Babar. Bakolo Babar, en tout cas, pour Fungula Raji. Merci. Bana www Kina Banakin. Merci na ba o ba s'abonner déjà, ba o ba s'abonner, te bo s'abonner mbang parce que makambo ezande koto yo abara 2-3 personnes mbote ça la bien. Et surtout vraiment à toi na Yo Street. Balobi qui est toi na Yo Street, c'est pas Maman Karine, nous un restaurant na biso, Balobi Raymond Yo Street. Vous allez prendre donc sur Yoana au Koutabanene guest house Zana, via Alex Zana, au Talana Cérémonie restaurant, sur vraiment Rolia Plagnon sous Rolia Congolais, à tout Libanda, outil par-ci par-là, Roya. Balobi, abonnez-vous toujours, Balobi qui Kinya Banakin, vous allez prendre Kinya Banakin, Balobi, abonnez-vous, vous allez prendre Yannick Wenge, Balobi, bête à chicote toujours, vous allez prendre Balobi qui est à Zalarana, Airzoom, journaliste à l'équipe on a AA, vous allez prendre Maître Béton Place Oza, Maître Béton Balobi qui est de Djoubou, pour Ebelo, Royogare, tu es idioté. Béton toi n'era moro azalara awawa on prend Djobourumba la place Oza Djobourumba les sazongaki Dadundo Mbasi on prend Dina Kazis place Oza en tout cas on peut toujours bah merci na nengo ya mbinga sans oublier Mutasuko na lingina loba et ça vraiment sponsor officiel na ngai balobi coach Kaz papa coach Kaz balobi en tout cas Musika nous a mabé mais pembeni nous a bonheur maman Solange maman m'a passé à place aux arbres balobi qui est dans robot sanati nous allons prendre honorable Joe Aleng Kaungu ambassadeur. Merci beaucoup Noël Abara, merci beaucoup baby Brown moi 2-3 personnes et ça là. Ouais en tout cas on a pena eloka na annoncer na ba public na ba fan balinga ngai tout s'abonner na site oyo Kinya Banakin hein donc tous on a pena na Indosa Kinya Banakin peselengi. Vous sentez que non, vrai Joe, Dromer moi à Bogar à l'équina Kini à Banakini, Yannick Wenge, donc featuring Sotozongi Sunakati Susu, journaliste à l'équipe on a donc dans Minga Rolobati Airzoom n'a pas sauvé ma moto belle, aux amours qui toko, tu es un bibi sauvé na plateau na yo. En tout cas, on vous doit beaucoup de respect. Et puis, na pesi, moi, c'est un mouté manalinga mingi Lucia. Donc, il y a la reine mère qui je suis allé passant. De gros bisous. Na pesi ba fanatique nyonso balinga ngai. Na pesi bango pena ba mbote. Tout s'abonner kaka. Tout s'abonner. Boya. Kini abana kini. Makambo. Boyo kikande bilomo boyo kiki na bana kinde makambu bato basabone bato basabone te ba raté bo s'abonner massivement na pesi mbote babi le grand frère de sa petite sœur Michel Mafuta babi moté madoli mukeba Mafuta
capitaine de l'équipe na pesi mbote na Kadibe Samukeba, Motema Yves Bessa na pesi mbote na Christelle Misenga babi la petite sœur de sa grande sœur na pesi mbote na ba nyonso balinganga Émeraude de la Reine na pesi équipe mobima ya kina bana kin mbote Émeraude de la Reine collègue na place Ozali babi cameraman na biso linga babenge Moïse Katumbi mbote na oya ngwana Air Zoom babi Yannick Wenge babi bo s'abonner makambo eze belé Lina Kazis vous aime.